Maniema te. Mais na kini kaka. Combien de massacres ça le manakini? Toko ta mamona kama mpo ya Koffi Olomide wa. Kasi makaboyela ki yango wana. Yango yo bengela ki ngai. Na ngai nazomwa situation mboka. Situation mboka za ka mabe. Injustifiable, c'est-à-dire musicien est maté pour soit déjà Congo ils ont un problème. Il place il monnaie ba ku ça 800 000. Yo mona massacre lobaki bolo baka trop, bozolo ba trop babibe mango to mona rango te. Ali boma viwana. Toko ta wana on a bengé dali boma vena donc on a vena. Go retirer. Na retirer ta. Retirer. Ya ko que les Canadiens a retiré maramba lobi wana ke ba congolais to mona place ba ku farate. Auto amona na mama yemu akenda ko to ba goma te ba bukavu te ba manyema. Alors ils appellent que donc to bunaka. Mais si quoi c'était dans l'an 2000 sur 80 sur 90 to betarate non. Non. Bon, Koffi Olomide, mais si autant yo zolo babongo, ezo bimalko zolo boyo beta encore. Merci de retenir sur l'Arabiso partout vous allez en France, vous allez par-ci par-là. Bonsoir Nabino, ça dépend de l'air pour l'émission Nabiso. Oyo, Yabino Moko Tedis, Mwanamboka, Tosa Olia, Dizamat, Dijamboka, Namoni Pina PCP, coéquipé, partenaire Nangai, Miguel Niemba. Ça y est, on est ensemble. Joyeux anniversaire à toi, Miguel Niemba. Joyeux anniversaire à toi, Kedi Bonheur. Longue vie à toi. Migeniema, dans la exercice où les cas, on appelle sa prospérité, on appelle sa belé, on appelle sa paix. On est ensemble, together, c'est la famille. Merci, j'espère aux hommes que tu as pembe na bino, pembe na ngai, oh bino nyo surtout, oyebi, le général Babé Masombo, il est en colère, na évité avant kanda makasa, pena la kanda, son avis na kanda parce que chapeau à bimisio ya blé, oh bima pas mate. Chapeau à bleu, on bimi, il m'a pas battu. Ah, il y a un kanda. Chapeau, on a évité ce kader. Batiger, c'est un Mobutu, je sais pas. Donc, chapeau bimi, donc kanda m'a cassé. Merci Nabino surtout. 10 fois puissance. Michel Moukokole. Eddie Moukokole, la carte Belgique. Maître Léo Nieka. Maître Léo Nieka, rien César Namaboko, non. Comme on a confirmé avant. Namaboko, na yo. Tout peut Rolanda Biso, au temps sous la musique, Azoko Terme, Zoko Zoate, ça message, comment n'est-ce la caca. La bosse santé, ma sana, Kassiré, et Lombe. On est ensemble toujours. Maître Valentin à Katsaren, Maître Valentin, voilà. Si vous avez Maître Vala. La bosse santé peut Maître Poison, Maître Yorabi, Maître Yuri, Maître You plutôt. On est ensemble. Babé Masombo. Général, il va bien avec général. Azana Kanda Moko. Mais non, mais comment on dose pour te mettre au sol là? Tous sont en boca. Biso Congolais. Quand des gros à la main, il faut tout sol là. Général, bonsoir. Bonsoir. On a vu que vous avez un Kanda, mais vous allez peser. Tout mais au sol. On a vu que vous avez un Kanda par rapport à l'émission Moni Leki. Oui, les mois de jours, non, mon cher. Il faut qu'on comprenne la Maramoussousou. Ok, Tokoma général, boni santé non. Pepele. Nous toi nous des boss. Pepele. Boss. Ami tout que belé. Terminé compagnie munene. Pepele. BMD Trans. Pepele. BMD Trans. On a transfert au salama. Nabi perception dans situation mboka. Poto banana na mboka situation mboka bino boza litoi na bino miso na bino za na Congo. Perception dans situation mboka na minute. Situation mboka na minute yo pour la première fois félicitations à ba joueur à Congo. Baganya qui moi match moko amical ce qui a amical il y a éliminatoire Coupe du monde. Ah, éliminatoire à Coupe du monde 2022 2-0. Félicitations à tous les amis qui sont là-bas. Félicitations. Napesi Roger Ito Tombote, ambassadeur à l'équipe de Congo. Okay. C'est un ami, c'est un frère. Azakuna. Puis n'a encouragé les sous-baza en courage quoi. Et Ami Balé, massacre ils ont continué toujours dans le Congo. Il y avait deux autres comme Anaba Chap Nabiso, Azomoma Basser Nabiso, Naba Mère Nabiso. Ce qui me fait mal toujours dans mon cœur.
Quand je vois toujours mon peuple souffrir jusqu'à aujourd'hui. On a une situation à Bissau. Politiquement, le Congo va toujours mal. Avec le gouvernement qui n'a pas de sens, le gouvernement qui ne produit rien, les gens bouffent l'argent de l'État et le peuple souffre toujours, les militaires souffrent toujours. Et nous, le petit peuple, on continue toujours à souffrir, même en Europe, pas faire souffrir Bissau. Donc ça ne va pas au Congo, donc ça va éveiller Batimba. Le Congo, les souffrances continuent, les massacres continuent, mais tout le monde a su que ça a marché. Par rapport à massacre en Gobino Bobeta au sala série à Mobutu ya Kabila si le tout le monde est sur marche marcher à la ranango bino ne journaliste boya raté non général kolobate 5 sections surtout na 4 on a été les hommes en Congo sont en Congo et talibiso to ya les hommes Congo te bo sala marche ngande tia bandana ya France na nazo invitation te na marche ya mboka ba inviter à Mututin oh mais bino ba monaka ba to ça ba appel patriotique kasi bino ndé mutu omoni ndenge uyeboy bozana organisation tout ça na organisation neti na minitio na informer yo tout ça la grande sitting mobilisation liboso na ya Kofelo Mide bientôt na roya na plateau maramunyo so musique ba maramu tout liboso na kunayi pona konier kaka eloko epesa nga kanda ti lelo nazaka kutu na respect na batu te mana tuni pona makamba masaka na marche zo sala mate mbamo yo keke bo sala marche pona makamba ko eza pona massacre na répondre yo pona massacre alobaki bolobaka trop bozoloba trop babibe bango to mona kango te ali boma viwana tokota wana on a vu benge dali boma vena donc on a vu go retirer na retirer ta il y a que les Canadiens a retiré Maramba Lobi ou Anake, bah Congolais tout le monde en place bah Koufarate. Auto à mon maman et mon akenda kutu bago mate babuka fute bamanye mate. Mais nakini kaka. Combien de massacres ça le manakini? Toko ta maman na kama mpa ya Kofelo Mide wa. Kasi makaboye la ki yango. Yango yo bengela kingai. Na ngai nazo situation mboka. Situation mboka za mabe. Kotuna ka suste. Tant que tout quoi ici système izawana te ya ba groupe ya batu mo ba odia mbongo Congo donc moko za mabe mais ozongi ka nazongi suka na question na répondre ngati na biboye batu bazo kufa déclarer que batu bazo kufa ti le ba continuer au kufa mais ata mukolo mo te banda Kabila kenda tout le monde a sous marché au bola c'est bon on a bientôt yo ke na ngamba roke bo kende ka la marche pour na bientôt ba marche ya la kanango boya kate toto sala sitting ya suka awa na Château Rouge boya kité mala bi bo pesa invitation bon mon na ba appel patriotique moi mikolo na baisse ordinateur izate ozo comprendre na bando sala ba live wana na na baisse na uluka moyen na son ordinateur asika parce que madame akendaki na kini za na ordinateur voilà donc sikoyo na minute oyo non son ordinateur Morasika d'ici le 17 novembre non tous les jours ba remona ngai na écran bo bana olanda ngai po oya invitation tout tinda muto invitation te parce que ba marche no ba sala ka muto te lote bo bino bo komisa ba journaliste ko apela ba musicien OK bo non ba journaliste ba ko sanga na ko yamba musicien na ko yamba peyo journaliste non musicien na posa ko beta concert na marche ba beta ka muto te mais so les avons problème te na wi ke ko général ils sont passé invitation to ya problème ate siko si je na biso les aller par rapport ndengo lobi mambo ya Kofelo Mide ndenga lobi na interview autour ça dernièrement il y a 4 jours passés si je me trompe pas de connaissance match bonche ba mbaki nande ko msusu ya Kleboa na bosani ba kombo na bango ya bo excusez pena kombo c'est mon kima mais par rapport ndenga lobi ke boloba ke batongo ba kufa soki combien de millions sur 80 sur des milliards bato ba kufa ba mona wa pe ngote okoloba na yeni na bi ke kande zo utana au moins l'ignorance tue et l'orgueil est présent à la gloire. Ce qui orgueil comme belé, moi je gloire et zalate. L'autre qui a zo salawana, c'est orgueil. Je comprends. Aïe binaye, tellement il est orgueilleux, il est méchant. Il n'est pas avec le peuple. Azamutu abunzambete.
C'est pour cela qu'ils ont nié. C'est des gens qui vivent avec le diable. Ceux qui sont normal, le Kolanga Inayo, na nyos zole kana Congo, il peut pas se permettre à l'obama modèle wana. Même à mona qui a monté, mais même na ba vidéo batin de la rabango na ba WhatsApp, à monaka. Mais surtout de toi la rao, tous en a goma na Bukavu tout na ba autorité. Na ba ovirate, na Congo te. Mais ton yebike bande kona biso bazakuna na Est bazo souffrir, na Kisangani bazo souffrir, na Lubumbashi bazo souffrir, na Mbandaka bazo souffrir. Donc le peuple il souffre partout. Mais un leader de la communauté congolaise, leader de l'opinion, on y est souffrance et peuple. On y est massacre et salami. Zone sud, où il salami coûte en Allemagne, mais il y a lobby Moutoza vivant, Kofi Olomide, à Kwepa. Mais on y est. Je te comprends. Pourquoi on y a? On y a point. Parce qu'il y a des Congolais 100%. 100%. À Congolais 100%. Si vous avez Congolais 100%, on a le babon. Ah, des pères de merde. Ah, des pères de merde. Beau fouiller. Donc, il y a vu que confiance dans Congolais. Des pères de merde. Mais les Congolais, ils maman, jamais les Congolais. Papa, Gbepa. Mais il y a des pères de merde. Des pères de merde. Il y a des pères congolais. Une partie de côté Moussoussou. Côté. Ah, côté de West Afrique. Ouais, Sierra Leone. Est-ce que le lot, comme on a dire, il y a un concert en novembre. Bon, de la façon qu'il y a des filles, il y a un concert au bêta. Il y a un bêta. Il faut qu'il y ait un mobile, concert au bêta. À Kokota dans la salle. Il faut que ça aille. Kokota na yo. Mais les clients okuta na bango boye. Au concert beti batu ba obina na kati. Mwanda mwa batu wana okota na lobby po okota donc net concert aux lelo. Asa lelo vendredi. À côté jeudi. Beaucoup na bambeto yali hein. Na omnyo so yali. Na bijou wana place wana arena wana. Babelo tout ezali ba hôtel ezali ezala route hôtel ba tebele ba honte. Na ba chambre bani. Donc yene gazawana à se préparer en conséquence. Il va payer lourd. Au moins il sait que lui il va payer. Ça va lui coûter cher en France. Je crois qu'il ne faut pas le même jour aventure monsieur Obimela peut-être au Kebolo. C'est nous le dossier de na moni mo qui les ont préparé na moni que Viwana azoluka liwana na podium. Soki batu ba koti na kata concert wana soki ba kozala 160 ba kozala soki ba kozala 160 ba kozala combattant. Ngam tuna ebisio to utiliser toutes les techniques pour conseiller Zalaté. Conseiller Zalaté. Tous les moyens possibles, moyens à bord pour toi annuler le concert wana to utiliser. Yebaka yango soki ba koti 30 20 ba combattants. Mais les combattants invisibles, ils ont raté les angaïtés, ils ont massaté, ils ont combattu il faut venir monde entier, nier la souffrance, nier souffrance à peuple, ridiculiser les morts congolais. Mais oui, il y a des gens qui étaient plus intelligents que lui, plus important que la musique, plus important que Yemoko, au Babomana Est Kuna. Génie peut-être le président de la République parce que comme il est dans la été c'est que bateau yo sikoyo ba choc wana ba perdra bateau ba docteur Denis Mukwege ba yebi ba valeur abelo wana ba zela ngo ba prix Nobel de la paix yo zo nier eloko wana ozo mona teke fi wana comme fou tala libome ya volontaire so bo mona muto obani ko bilobela libome bandi omoni bato musu ba maboma mais bozo ye baté mais kozana et ben qui vient quand traiter le liboma oh bon il a traité ba on a téléphone bo so la mais le comment traiter liboma oh mais et ça bongo à la guerre comme à la guerre
nga na sala émission na collègue na yo tolobaki nini avant concert na ye il faut ayeba kosola na bato il faut ayeba nini tokosala na ye okoya na brutalité te ke yo nde wa danger France ya Congo te France ya Congo te ye faut tiara na mutu na ye oza France ya comprendre que na brutalité ne concert beta ndenge fallait beta ki mais fallait beta te papa ndenge kaka bolobaka fallait beta ndenge pe tokolobela kaka bongo bokona kolobaka kaka kofi ya beta mais boyebi lisolo fallait beta biso ba image ya li to papa wana fait sous soit utiliser ka force kaka beta fallait beta ndenge bolobaka biso pe toyebi ki ya beta te balobela souffrance ya peuple congolais bakolobela ngo siko plus koleka et puis kozala na défense papa eza na défense na kati ya bomengo ya France sayi pe so wera beta ki te zayi pona bino te zayi po wera mo asenga ki visa soki sans visa so papa pe visa ezala na lobby zayi pe bino te ezala ngai babin na lobby ke wera beta ki te eza pona nga c'est faux ezala ye ba visa eza déjà volontaire nzambe kibana ya Congo ba souffrir mingi na makambo botika bango mpe nzambe nde muta décida omoni biso tout au tia makelele le 17 novembre nzambe a décidé c'est quoi cause la côté à peuple congolais ou à cause la côté à ba démon na yazo continue ya ba beta siko kanda no siko za wapi oyo moni mo pa ya lobi neka ko beta e ko beta mais na lobi beta na ngote mais na lobi bon soko ko beta musique na yo nde faut nier souffrance ya peuple nde faut nier massacre ya Congo faut nier bato bakufa te ti lelo bakufa te na Goma yo hein peut-être ya mona na été wotinde ba photo ve no boswa na WhatsApp wotinde ba photo taba te dis omoni makamwana mon frère il faut quand même tout pesa respect na ba mort faut respecter ba mort toza bata mokili biso tout ba passager parce que lelo na nzamba zo pesa ngana no pema nde yango wana na ucha makelele mais lobi soki nzambe apesinga pe mate o respecter mort nanga ba bien accueilli de respecter quand même attendre que tozaki na ye mais lui ne veut pas respecter ne fiche que ça du respect il y a peuple qui souffrir respect à ba mort au bakufi pour rien juste ils sont congolais et lui il se revendique qu'il est congolais mais aux autres traiter ba mort à bandeko na bongo est-ce que biso ba congolais mususu to sepela afingaka biso kutu il y a pas longtemps n'est pas OK